Zemi na zango, c'est papa Mike. Ah, Mike. Ce qu'il y a Baki, je peux ça en public beau. C'est Baki qui a dit maman. Toi, tu là OK, n'est pas maman qui deuxième fois OK matang. Tant OK matang. OK hein. Tu vois, sous quand oyo ya prière. Tu vas pas m'balancer yo. Maté. Nati que ndako. Té ya. Nati que la ndako. Pardon. On a plus no chaka. Tale ndesuki. Enis, ngano to bima? Nakindoki. Tika ye. Enis. Enis, no yo ngo umuna benzo to ngai. Ngai, umuna to ngai. Mo sina ngai na ko wanga te. Na go tu na ye Enis leki na ye. Ngano to bima what? Yebisa. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya batonio surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba. Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Voilà, vous allez belé, beaucoup l'andabi sont un peu partout dans le monde. Tata Nzakomba les cas nako pambola bino. Bisika ils ont mis bino na itando na bino eke pour la kolanda émission na bino bravo Jésus. To bakai tendeko émission ekokai na yo na ngai na biso na sangé na biso. To s'abonner massivement, to aimer, to liker, to partager.
tokozala desite tolobaka ete bandeko nyonso to bokotela biso masolo ekosala pasi ekolelisa ekosukisa vraiment motema ya na bato mosusu bakolanda ntina pouve mama oyo tu voilà l'histoire oyo esali biso boye mandeko na mituni na lobi ete nga nono toleka na kati ya tapi oyo te na kati ya plateau ete esenge na biso tomitala bisika nini tobebisi na tata nzakoma bisika nini pende oyo totamboli lolenge mokonzi akeli nga na yo alingi te esenge na biso to renoncer na mabe to se repentir to confesser ekozala malamu mingi nalobaka mingi ete la repentance c'est un changement d'un état à un autre esenge na biso tolata nature eza ya bonzambe o Christ alingaki biso depuis le commencement de ce monde parce que Genèse biso l'esprit de Dieu s'est mouvé sur toutes ces faces des eaux. C'était par son amour qu'il a voulu que ngana yo tozala tozongela elilingi na oyo azali ekozala malamu mingi nzambe apambola bandeko nyonso bazotala biso un peu partout dans le monde. Pourquoi pas membre soutien Bravo Jésus ainsi que partenaire il y a orphelinat Bravo Jésus, je vous invite il y a comme membre partenaire bandeko na biso boza vraiment na kati ya groupe na biso bozo réagir te vraiment quand tant ozui ve ya ko sala ve moko liboso na nzambe il faut koyeba ndenge nini okoki ko respecter yango. Je sais qu'il y a les il y a le bas, il y a des difficultés. On va prier pour vous. Nous allons faire la porte pour que vous respectez. Engagement na bino kouta et paï na tata Nzambe. Merci à Cordon Eli qui a des témoins là. Et pourquoi pas à Papa Zara. Merci pour Namsa Kitoko. Bozo Salela Bisso. Vraiment, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzambe apambola bino. Maman, bonjour. Bonjour maman. Bonne nuit. Moi Mouké. Mamuke. Babengo na kombona. Kombona nga Enis. Enis? Ah, Enis nani? Enis Bungudi. Ah, d'accord. Oza ndoi ya mama Enis Manyanga. D'accord. Sepela pena banzembo ne? Bon, nasepela nango parce que nzembo ya Nzambe atangaka komba Jésus na kati. Nango nasepela nango. Banzembo ne nini olingaka parce que oza ndoi no? Na choix te na embaka nyonso. Embaka nyonso. Oza na chanson préférée te? Donc parce que nyonso nasepela nango kaka. Parce que nyonso ayemba. Préféré mais nzembo témoignage on ça moi succès moké non? D'accord, c'était juste pour un peu amuser la galerie là où la dame azali. Coup de chapeau à elle, à sa musala nzambe ndenge nzamba bengi. Et vous avez l'important quand na sa makula nzambe. Il y a un déjà le plus important. Autos souhaiter dans l'avenir. Voilà. To revenir maintenant à si chez Nabiso, vous marié, célibataire? Non, là célibataire. Vous êtes célibataire? Vous êtes ni na vie? Bon, bref. Dans Kanakasuki, dans Makiaka Bato. Ah. Donc, en quelque sorte, au Koloba Ozaï, coiffeuse ou bien Ozaï, esthéticienne en général, parce que bah, esthéticienne, tu ça mais ils ont bateau, se focaliser dans le maquillage, se focaliser dans la coiffure, parce que je fais l'esthétique et je connais toutes ces choses. Natangé lango. D'accord, ok, c'est pas. Les écarts, on a eu nini oyeli. Voilà, est-ce que tu copie ça, mais merci à votre sur la mamboye nango. Pas de problème. D'accord. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Tu tombes le kembo pelo kumu epainayo. Skaite mato soko sola alo kumu ezonga panayo ngolupe maano na vie na biso. Na bande ko bazota biso ansi na mboka Congo to sengi bolamu na yo. To sengi bokasi na yo na mboka Congo ainsi que na monde. Seigneur Jésus, épargne ba oya yo na kombo na Yesu Mashia. Amen. Amen. Oui. Madame, la sœur, la grande, la petite, Enis, Nasoka. Merci maman. Nalandaka bino mingi na télé, na bino mingi. Namona baka ebele po eyaka bopesa bango solution. La solution est pas na bino. Naza pe na problème moko epa na ngai e déranger ngai na pa. OK. Tobotami deux filles, tobotami mibale nga na grande sœur nanga. Papa azate, maman pe azate. Ba para bakufa. Natika na grande sœur nanga, yenda boko lingai. Tozali nesika ovanda te. Tozali nesika ovanda te, nzamba yo sunga grande sœur akutani na fiancé na ye.
a proposé libala grande sœur peut accepter grande sœur akei babalanaki oui bon présentation kaka ndeka ezalaka grande sœur akei ndenge mpe na yo okende na grande sœur ntango akei na grande sœur mobala grande sœur abimaka biso otikala na biso na grande sœur na ndako mais adefo ezalaka soki mobala grande sœur aye ayakaka toujours na baatitude mo boye ya bien te ayaka na bakwiti na nsima ya kwiti wana abanda komenace grande sœur donc grande sœur azala mpenza à l'aise te nga mpe ebandaka kodérange ngai nga mpe ebandaka kodérange ngai grande sœur aza na kimia te tozali na esika ya pasi nakanisa peut-être ya mobala grande sœur aye po alongola biso peut-être na souffrance wana mais aye susu kobatisa lisusu pasi likoya mitema na biso. C'est-à-dire mobala grande sœur no aza moto amilango aso na comprendre oui amelaka masanga mais soki te eza na bato bamelaka masanga eza na bato bazalaka baivre bon ntango bakutanaki na grande sœur toyeba ete ke amelaka masanga wana azalaki normal après donc après kovanda na biso nde toye kocomprendre oyo mobala grande sœur azali soki abimi akei ameli bakwiti lara oya retour wana epa grande sœur oya bandi komenace aza na besoin akoucher na grande sœur omona azoloba pourquoi olukaka kokoucher na nga na position oyo na matata boye est-ce que peut-être ozwa ngai mwasi moko ya libanda to mwasi ya ndenge nini nayebi te est-ce que nazala pena mwasi oyo oyaki kolongola nga na famille na nga to mwasi ya balabala place na ko basalaka badeba na grande sœur basalaka badeba na grande sœur donc c'est-à-dire à chaque fois ayaka na ndako na désordre wana ka ya kwiti soki aye na kwiti amenança la grande sœur asala ndeti bakoucher na grande sœur donc ye kokoucher na grande sœur ezalaka kaka na kwiti na violence kaka na se alcool na ye ok na se alcool akoucher na grande sœur comme susu grande sœur azalaki te akenda ye matanga mobala ya grande sœur abimaki ntango aye na bakwiti ne bamakelela okota na ndako nga mpe na bandai kobongisa na ndako naoki kaka makele mabi bofi aye mobala ya grande sœur aye nazwi nabimi na salon mpo nayoka ye peut-être ndenge azobela bongo mpo nayebisa ye ke non grande sœur aza te kobima na nga na obima na porte ye mpe aye aofungula rideau ya chambre place bandobela depuis kuna na balabala na nini libanda ya lopango ok naskola nayoki donc d'habitude asala yango bongo oui ayaka na ye ka bongo na badésordre wana so ameli masanga ko le jour wana etombaki grande sœur azalaki te nga nde nazalaki na ndako donc siko nayoki ye na kati ya cuisine naluki siko nabima mpo natala intention ya mwasi grand frère eza nini kofungola nanga rideau na ofungola mwasi mobali ya grande sœur mpe aoya kokota donc tokututani nga na ye ntango amoni nga akangi nga mbamo na nzoto donc makambo oyo asalaka epa grande sœur yango kaka aluka epa asala epa na ngai abandi ofinga yo afingai ngai te aye akangi nga na nzoto abandi kokata nga bilamba alongoli nga bilamba donc akouche na ngai nalukai kosala fiske effort mais ye azalaki mobali nga azalaki mwasi nakokaki te akouchaki na nga le jour grande sœur azalaki te mpe ezaka wana te donc ekomi déjà 3 fois mais siko naotala grande sœur alingaka mobali na ye makasi alingaka mobali na ye makasi naoyeba te nakotrouvela yango solution ndenge nini nakozwa solution ndenge mpo navandisa grande sœur na explike ye ka oyo est ce que grande sœur akondimela ngai naoyebi te nde lobi na ye kotala mpe susu émission na bino namonaki nini conseil moko bopesaki mpe pa ndeko mwasi donc etouchaki mpe kaka point oyo ya ngai nakokaki te vraiment nakokaki te nde yango nalobaki il faut nasala effort na ye nakutana na bino botrouvele nga solution pardon mpo naoyoka pasi makasi nasali grande sœur na nga mabe mais nzambe alimbisa nga mpo eza ngai te eza mobali ya grande sœur nde aluki akotisa biso na kati ya libulu naza na esika ya okima te olobi esalami 3 fois esalami déjà 3 fois mpe na minute oyo nde naza boye naomona te baperiode na nga naomona te période na nga naomona te naza déjà na retard ya mobala ya grande sœur nga bamo français période nazomona te retard c'est-à-dire tu es déjà une grande fille je pense vous allez à grande fille à te voir comme ça ou dépenser déjà 20 ans peut-être ce quoi t'as mis 30 ans aux environs de 20 ans à 30 ans aux en à 4 ans
déjà étant une grande fille, je peux dire que c'est-à-dire quoi, le mari de ta sœur, Azali première homme, excusez-moi, je vais te le dire comme ça pour nous en clair. Asa mobala liboso te peut-être aux alana et peut-être au prouver le contraire de ce que je suis en train de dire. Mais si eza ono lobanayo, c'est-à-dire que au comme il a retard, ok non c'est ça teste, qu'est-ce que le médecin dit, ok ça teste, ton ok ça teste. Essayez à expliquer pour nous comprendre. Non, na que non ça teste. Ok. Na que non ça teste, de ba episinga que non nazana zemi. Ok. De ba episinga que nazana zemi ce qu'on a raison que non, si na vana grande sœur nazana mobilité. Zemi ngo e utu wapi. Natika ko bimana mobilité. Ah, mobali oyo le seul mobali on na coucher na ezaka mobali ya grande sœur na ngai. D'ailleurs na ye nazana mobali mususu te. C'est-à-dire que na période d'union so oyo ozala na mobali te. Mais tu en as vu. Na te na le passé. Ozaki na ye. Mais depuis un bout de temps, ozala na mobali te. Le seul mobali oyo 8 ans couché na ye, et ça mobali la grande sœur na ye. Ya ngonde zo ko justifier que zemoza nango eza mobali la grande sœur na ye. OK. Olobi okusha na ye 3 fois. Donc c'est-à-dire à 1900 bon 3 fois. Première fois ezalaki grande sœur akende ki matanga. Bon deuxième fois ezalaki ni ça qui on a consentement na yo? Non. C'était comment? Troisième fois ezalaki maman deuxième fois pardon. Deuxième fois ezalaki maman lekinde azalaki gravement malade. OK. Maman lekinde azalaki gravement malade, ba ko benga biso pon grande sœur azali na téléphone te mutazali na téléphone ezalaki ngai. To ba bengi nga no pasenga yaya. Na passé yaya nde ba sola ina maman lekinga pe na ba ite. Yaya si azon senga téléphone, esa na kena mbangu kuna maman leki abenga mais etana epe eza bien te. Oye ozonga erni ponga pe fona kende église. Ote na rume yake. Ya la rakei et donc 3 fois wana et donc yaki ko sala mara donc et ça troisième fois wana ça maikaka grande sœur azala raté. Dans la moment grande sœur azala raté. Dans la moment au cas ezaki grande sœur azala raté. Comment il faut même pe ko sala nga ko banga so pe grande sœur alinga bima ngana tika na ndako. OK. Mais so na biki non na ça papa ti mo bala grande sœur akoya et bandaka ko tomber ke yaya tomber pe kaka mo bala grande sœur. Donc ça si je te comprends mieux que à chaque fois mobali ya grande sœur noyo ayaka na kwiti. On a lingana comprendre, na éviter surtout ça même idée. On a comprendre. C'est-à-dire soka yé na kwiti na yé alukara toujours menace des ordres et au cas ya ko menacer la dame ou azam moi sinaye. Mobala grande sœur soki a uti musala ayaka na kwiti. Kwiti na yenga ayaka ezala te ke papa bimaki aye région de famille. Donc pas mobala grande sœur donc ceux qui azate to tika na grande sœur na ndako to se sentir à l'aise ceux qui raya ye makamyo sto et baby pour la troisième fois wana pour na avec grande sœur soka ninga bima moi na otu na grande sœur o mais là ya o kwani ponga na okena na église ceux qui yaya paza awa ceux qui peut yaya kozala awa pour rappeler ba jour on a bandé ko poser la question wana. D'accord. Il y a ce bandé ko comprendre on tout na bon point on te na bandé ko bomanta non non église parce que na ndé ko banga ke non so mobile na ye aya okuta biso mi bali. D'accord. Merci beaucoup ndeko maman la sœur Eunice. Na lingi na bongo la sœur Eunice. Ma sœur. Bien à l'obagino déjà, on a déjà grande fille. Pourquoi ne pas au solo là, na ta sœur, na premier acte, yaroye bisayo qui non, je suis à danger, na katanda kunayo, voilà, ndenge mobile no mina sakayo sur le acte sexuel, de la même manière sur akutiote asala ngo pananga. Pourquoi tu n'as pas eu cette courage de dire à ta sœur face à face? La première acte, oui, c'est pour ça qui de lui dire sincèrement que non, vraiment moi, je suis menacée par ton mari, voilà, maman, oui, ça, grande sœur, il y a problème.
eza problème te mpona koyebisa grande sœur nayebi mpe yaya nanga bien yaya nanga alingi mpe mobali na ye makasi malgré baviolence ya mobali ya grande sœur yaya mpe alingaka kaka mobali na ye nalingai nasala pena effort navandisa yaya natalisa ye namona ye kaka esimba te nasola na ye moko yaya nde nalandi bino namoni mpe ka moko etretaki donc otrouvelaki yango solution nabaki donc le tel problème oyo nga naza nango yango wana mpe ndeko mwasi aza nango nde nalobaki naye nakutana na bino na solution naokoka koyebisa yaya boye te naoyoka pasi mpe falaki esuka kaka peut-être ndenge akushe nanga bongo esuka kaka peut-être bongo nakoluka nanga ta jour moko ke natika grande sœur na mobali na ye na ndako na bango nabima nakende me earrive na zemi donc nde naza boye nayebi te so nakoki kosala nini. Tu penses quoi? Ozo penser ni na zemi parce que déjà na stade oyo sokoli quand tu te retrouves dans cette situation comme ça, qu'est-ce que tu penses? Nazemi au garder grossesse ou bien wana aza mobali na ngai te wana aza mobali ya grande sœur jamais tokoki kobima na grande sœur na nga mobali moko wana aza yaya na nga tozaka biso mibale papa na mama bakufa pourquoi nakomonte grande sœur na nga po wana nazolinga nasola na yaya mais nazondima te ke peut-être yaya akoki ozala na part na nga to na part ya mobali na ye nayebi te donc nde naza boye c'est-à-dire que moi nabota na mobali ya grande sœur nanga eza te nabota na mobali ya grande sœur eza te donc les seules solutions eza kaka ke nakoki donc oyo nga nakoki oloba naza besoin nalongola zemi oyo ya mobali ya grande sœur. D'accord. Nengai nayeba souhait na yo parce que je ne peux pas réfléchir à ta place. Au sokoli déjà oyebi ndenge ni okoko sala par rapport à situation comme elio malgré ça très difficile malgré ça facilité bien quoi avaler yango mais quand même na problème il y a toujours une solution à ça. Je pense que la seule solution trouver eza yango wana mais nga na ya conseil nanga sima no ya na toli nanga sima mais to procéder nanu na lolenge tozo procéder ya kosunga yo tu sais ko garder zemi to kolongola zemi je t'appuie pas ya kolongola zemi na appuyer yo te mais peu importe ta décision mais il faut quand même au solana serna yo comme ça tu sais aza peut-être nelo moko ko apporter na kata makambo d'accord. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve après la pub. Merci. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. Des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe ekanisela nga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki
akozanga te kofongolela yo maninisa ya lola, akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo, akozanga te kofongolela baporte, akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango. Molimo mosantu accompagner et toucher mwana na Nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Moi c'est la carte ça me fait du message. C'est du message Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux Orphelinat Bravo Jésus situé dans la commune de Matete, quartier Viaza, numéro 27A, référence pour Matete Banoun. Quartier Viaza, on a qu'à Viaza, Matete Zara plus dans le quartier. Tous en Viaza numéro 27A, Orphelinat Bravo Jésus. Tous qu'on invité, bande connus sur Baotalabiso. Vraiment, nous sommes là. On a monté comme l'alam bozan nango. Tous ces nabino et boya ko soutenir banabiso et cause à la malam mingi moyen son zamba pambolayo. N'hésitez pas. Yakoya ko bénir biso, ko bénir orphelin. Nzambe à cause zangate ko zongisela yo ya ebele ya enis. Après koyebisa ta sœur, ma vérité. Elle s'appelle qui, ta sœur? Cathy. Cathy. Et son mari? Maïka. Maïka. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que toi, quand tu en déconnes, moi aussi. Parce que tu sais, dans la vie, c'est crime, à bien te kobomba. Et puis, c'est ta sœur du sang. Et c'est quand même certaines vérités. Au foyer bas. Et ça, qui est bongo, un jour, soit à découvrir, peut-être dans mon orbatum sous et qu'on choqué, ou qu'on blessé, puisque ça a face. Malgré on a barré, on a choqué, mais quand même, au yebisi, au lait, on a matou, tu vois, c'est très important. C'est une manière aussi à nous, et à quoi aider bino. Parce que, biso to linga plus, cause de la vérité. Voilà. Maintenant, ta sœur a au côté A. Ok? Osa s'attendre à niente. Tant que ça sert nos vérités que tu as couché avec son mari, peu n'importe la situation. Moi, je pense que tout ce qu'on retenir dans mon tour naïe et zaka que yobi mina mubani naïe. Comment nous les femmes to fonctionnent. Osez la nina rito. Naïe qui est dérangé yaya. Yaya peut donc encore supporter tes. Même que ça là passe. Mais yaya a comprendre ngai alimbisa ngai pe esa volonté na ngai te yaya ayebika ya mobali na ye ndenge ezalaka arrivé na ye na ndako ndenge ezalaka yaya ayebi ezaka ke na expliquer yaya ke non ba tant oyo ezali ke yo obandaki kotika nga na ndako ntango papa Mike abandaki koya na ndako ebandaki kotombe yo ozozala te andokutanga oyebi betension ya nani ya mobali na yo ndenge ebandaki kozala ndenge soki yo oza sur place vraiment yaya olimbisi ngai ezaka ke na ye nasenga yaya bolimbisi d'accord nasenga yaya bolimbisi nzambe mpe ya likolo alimbisanga wana aza mobali ya yaya nakoki kobima na mobali moko te na grande sœur nanga esala propre te eza ke na ye awa vous trouvez nga solution pardon. D'accord, Ndeko Enis, la sœur Enis, je pense que c'est bien parlé de ta part, peu importe la situation est comme elle est. Moi, je vais te dire courage. Et puis, Tom et Kaoko, c'est sa grande sœur Nayo. Tu as dit Cathy, hein? Cathy. Ok, Tom et Kaoko, c'est madame Cathy. To Solana, je sais qu'elle va te comprendre. Je crois. Elle va te comprendre. Comprendre ngai eza propre volonté na ngai te
ayebi baarrive ya bof ndenge banda ekozala na ndako. Très bien. Merci beaucoup to senga na ndeko maman Kati Akota pour que to meka ko solola na ye moi mokie par rapport ya ndeko na ye ya mwasi makambo oyo ekome. Ya bonjour. Comment vous allez? Pas bien. Inis. Olu kanina. Olu kanina. Ape babengi awa. Naza awa. Awa eza ba réunion ya biso ba mama. Yo so awa na age no. Yo olonge makona ndako yo na tongo bima epsingana. Est-ce que na église? Et ce ko à l'église? C'est un awa église. Naza un problème on a côté eli awa. Problème on a ça concerne entre ngana yo. Problème. Problème oya ni. Ko problème ngo otiki ngana ndako. Wakolo ba problème ngo te. Problème ngo lobelanga ka kana radio ba mama ndongo etanga problème. Madame. Madame Kati. C'est Madame Kati, non? Oui. OK. Yaya. Okuti Zéa. Maman, la sœur Agnès. Zéa, OK. Okuti biso. Ini soko moko sanga. Abimi na tongo. Oh yaya na ke kokanga mama le kisuki ono tuna awa yo zo lukani awa. Nga kunya zo zela yo poke osata mwelo mombe tolia tisiko nga ku kuta réunion eleka. Ya ngombe ngala tiko tu biloko na bite na bisi ba poser soka ye na tikele bo no te val bandana po lamba. Lisolo na eli awa ezapeka lisolo na biso ya ndako kaka. Lisolo ya ndako ezapeka te pompe bakala tena ba kane te fali. Na pas que to kuta na pe awa ba osaka boye. Te mwana mo suka sa mutema. Aruma masa mafuta mama. Est-ce que oyebele l'habitude wana que soit ebiso ka keso ki église soki kokanga suki et puis il y a des venus mwano akosanga te. Ya da rasoka bimi 15h. Ça dit que il y a 17h juste dans le ndako dans ndako. C'est qu'on ne comprend pas. Bon, Madame Kati, on a invité par ta sœur. Problème? On a une invitation il y a Ezeba Mamate. On t'a invité au Awa. Na Katia Nisanga auto émission ou bien plateau. Ezali Enis. Enis? Il n'a besoin de soda. Pour la marambo, ils ont dérangé. Ils ont dérangé. Ils ont un fardeau. Ce qu'on a moni comme ma fardeau à côté en côté. Aza pour ça quitter ça. Pour quitter. Ils ont signé yo yeba. Et puis ils ont mis la l'école à l'imbisa. Il y a une yebisa de kono makambo za. Ngo olela okufeli. Akati. Oyebi bien na kosa ayote. Oyebi ke na bombela ko likambo te. Mais likambo oyo na kokai koyebisa yo yango entre biso mibale. Na meki pe kosala ba kozwa pe vraiment ba analyse kosala analyse na moni esimbi te. Esengaki tozalaka ata devant mutu moko encadre biso. Premièrement, non, c'est mon nom Olimbisa. Olimbisa. Olimbisa pas nous. Problème on a eu awa. Déjà problème y a pas Mike. Pas Mike. Pas Mike ouais. Aurait papa bien mon corps. Il y a un problème y a pas Mike. C'est quoi? Aux expliquer ma papa Mike, pas Mike qui a fait à Kofi, bah tout y est. Mike, mais mon toit en conversation. Ça va m'bad nanga. Moi ce que bah tout si mobile no yebite. Quand on a dit pas le tikié, t'as tiki à auto comme macaroni gité. On t'a coûté na fluide de quoi c'est ça la là. Et puis ça va t'as ça la bonté. Mike a ça l'accidenté. Ça c'est Mike a ça l'accidenté. Na ngai to kuta awa. On a expliqué au kino. Ça na zéro. Ah. Zemi yana.
Elise connaît la même, tu t'es besoin maman. Yéli mon son te yé tout dans le nid. Pour me donner les besoins de la mobilité. C'est que je veux yango et l'outil. Moi, c'est mon corps, ça n'a pas tendé. Comme ça va ni comme ça, on peut pas respecter. Yéli pas n'obé yango. Pas à moi là. À d'aller qui n'a pas comme moi là. Pour on a beaucoup de moi. Ce que d'abord bête histoire aime lai. Pour le moi non. Banda. Nana zemi. Zemi na zango. C'est papa Mike. Ah, Mike. C'est papa Mike. Mike. Zebo ya nani? Mike. Mike wat mo confronté. Mike moko aboko liyo. Liyo ko beleti na Mike. Inis. Mais comment expliquer là ya non? Il va même dire yo comme la dame Mike. Hein? Il va même expliquer mon nom. Comment comprendre mon thé? Il va même dire hein? Et moi la maman langai. Inis. Si vous avez un lobby boya. Ma sœur. So on dit matin pour aller que mon bal na yo ko chaiser. Mais quand vous expliquer ngana. Yo no zana mobile na yo no va na na mbetu. Yo no comportement na ye. So ozo dit matin ka mobile moko aboko lié à côté na zem. So le nini conviction nini to peut permettre yo à la sire na mobile non qui la petite sœur na yo. Mais bien à cause ça raté na landi bien qui à cause ça raté. Parce que tant il y a cause ça ma campo na mobile non réseau ezani. Tanti. Et moi ce que je akome na zem anga lukatanga. Anga lukanga. Yo no papa mikolo anya nga kute. O ko so msala te. Mais inis no kaka de to bon opese bakisa mi. Opese ki so mete no pas bien. Ce que y baki na pesa sanga public bu. So baki kezaze mama iki. Anga lukatanga ngai. Ayaye ezabu. Ngami na ngai na yeba. Il est tombé tout ça, n'est pas ça. Il est sans le coup ça. Bon, si posons bon, tout le monde va caméra. Si quoi, tout ça entraînant. Si vous aimez ça mobile là, on va s'en aller. Angabo. Moi batté. Lucie. Mobile là ça me tamilangwa. Yango na batté asalaki na kuti yeba omoni mobile na wana na tuna yo azaki mutakuti to azana normal po ya ibisoga ki azana semi ya mobile na est-ce que tu ne savais pas amila kaka amila ba kwit ne so kete ba blé na ye ayi na ndako bana makelele tu vas mal à l'aise. Tu vendras pas ça vend des athées. Tu vendras pas ça vend des athées. Les qui n'ont pas comme moi n'ont. Voilà tu yoka ikitija. Oyibse biso. Ce qu'on a lobby bon. Ya ozoize monde. Bokola wa sambal. Bokola sambal. Ya zala kiti. Ya zala kiti. Kidaki pa mama leki. Expliquez-nous, il y a un petit il y a à comprendre ce qu'on pense nos joyeux pour là on doit être solo là. C'est ça qui joue au qui n'a pas maman qui appelle qui non et qui bien qui on a demandé au mais la foule ça la moi aussi l'autre n'a pas bon côté na tunika ko na ko banga ko na ko me ko banga fa même petit kalanga mo na kata. Parce que pas mal cahier dans un cas menacé. Donc il va tout le haut pas mal que bandé ko ya affaire yo ce qui a eu koto nanda a comme un peu comme la ngongai. 3 jours au salaire que bandé ko pa nanda côté wando tikanga mo nanda pas mal que bandé ko ya. Tant waye abando kutanga. Pas mal qui ka boucher nangai. Boucher nangai. Asala ngo 3 fois. Toi cela OK n'est pas maman qui deuxième fois ko ki matanga. Tant OK matanga.
Ok. jour asuka nde oyo ya prière. Ok. Na ba prière nde papa Mike ayaki accoucher nanga lisusu. Na bando koka oyebisa yo te. Na ndo lina na yebisa yo mais na omona attitude na yo. Donc on comprend le cas te. On comprend le cas te. Ya katili mbisa ngai. Eza volonté na ngai. Oyebi papa Mike ba arrivé na ndako soki ezaka ndenge nino Enisi. Tango sala ke de date point. Asa ke nani. Oganga baneba osala na butu yango. Yo na matanga. Na kolanda ngai. Pourquoi? Na lopango toza bisi. Ata na. Tokoki bambanga ngana yo. Ya esa mate. Tokoki bambanga ngana yo. Mate. Nati ke ndako. Te ya. Na tikala ngai ndako. Pardon ya wana eza ndako na yo. Pardon. So na komi awa. Police tofuka milanga pardon ya katili mbisa ngai. Tofuka milanga ite. Nalobi boye ya. La seule yo mona otikele ndako. Nalobi boye. Otikele ndako te po ya sa moi c'est mobile na mobile te. Il faut comprendre que de la même manière parce que étant que une femme mobile a joué chaque jour ko coucher si ko bi ko loba tele sino da sa lobela yo. Alors chaque jour na ndako azonga na kuti azo coucher na yo azo forcer yo à coucher na yo chaque jour na kati ya relation na vie eza na intimité yo lekanaka na violence sexuelle oyo ya salaka c'est-à-dire aviolaka sexuellement yo acceptaka yango parce que oza na choix te wana esika okende te oza mpe na place yo okoki koloba te famille mobali ezali mosa bango eza te ozangi mpe loko te mama leki te mpo na yo kokende otala mama leki donc moto oyo okoloba te mpo afandisa mobali na yo ogarda yango kaka oui tu es une très bonne femme parce que balobi une femme sage abomba makambo eza ya ndako na ye me makambo ya bosalité baviolaka sexuellement na kati ya mbetu na yo moko kende libala mpo ezala heureuse mozo heureuse te wana nde ebombaki siko otala conséquence ebomba mposa oke ezala te kasi nalobi makambo nyonso wana mposa okende ezala te nisi oyo futili yango mama enisifanda no nisi oyo futili yango yaya futi yo eloko te ozo comprendre te ke mobali no ayaka na fuiti mikolo wana loko aviolaka yo ozalaki ta viole petite serte ntango ozali tokende mata ozali tokende église ozalaki kokende kosunga mama leki na hôpital sikolo oyaka mesana na bino mayeba mesana soki agangi azosilika akati bilamba tike mutakala aye mujuru wana moto otika mutakala na okata aza te amoni mwasi mosusu don nakuta masanga amonaka enisi eza yo bokotelanga na papa pardon bokotelanga parce que aza ame effet pour récupérer bonjour messieurs vous avez bien le cas mama leka kufi kaka mais c'est le filoni Papa. S'il vous plaît, prenez en place. Maman est à bonne santé, à finir. Comment va plus non? Comment va plus non tchaka? T'as le ndesuki. C'est même un boulot là. Chiki. Chika kutu mama na chika ku. Sali comme. Et sali comme état. Oh. Akomos no to kombambanda. To kombambanda. Zobi nini? To kombambanda. To komsi ana lek bambanda. Kati ungo saka na ngai. Na singelo, na singelo. Ungo mwana wangu bolo. Todo kingo kingo. Kuya video di. Lem sao. Comment connaître? Tu peux pas maman lek. Boye ba makambo. Omonga la tikini mo mibalenga kei. Oh, solution. Na bien. Kati makasi nini wana?
Papa. Maman. I'm so comprendre ma campagne. Maman, Katia Zolo, Bate. Hein? Nangisco na sembola. Ondo qui est? Na sembola. Na sembola o boye. Merci. Omoni mwasi na otina so sika boye. Aza raison pour yo. Otie mwana ozemi. Ngai. Par rapport. Oui. Non, quand tu c'est pas. Parce que par rapport à Nita, tu vas otie mwasi otie ennemi si. Moi non na bokoli. Non, elingi bola na maboko la wana. Nayebi ke mutaboko la kamu. So asana ndaku na ye. Yo papa. Otie mwana osemi. Enis. Ngana to bima. Nakindoki. Tika ye. Enis. Ngana mobile na yo. Na hotel nini? To fanda no what? Moi. Na hotel papa. Non maman. Mais pour yeba. Enis no yo omona na nzoto na ngai. Ngai, omona nzoto na ngai. To bima na place nini? To za na place nini? No ba bien. To za na Maman Malembe. J'ai la personne réponse. Nakindoki namoi nandeni bimaki grande sœur azaki te yaya azaki te oyaki na witi na nde ka oyaka après ukanisaki yaka te azali nga na bimi na kosi mpona fongola rideau omoni nga mama ko banzu mama ko menacer nga okusha na nga le chaque jour. Soki omeli masanga so komi na kwiti yo kasima kamno so sana kwiti oyeba tenga na yeba ka so na meni masanga na yaka juste na futu na chambre na la okiola ka moi sino chaque ngai moi so nga moko ngala yo to ko mo na note o ma ka mo na lo ba
biso tototikala na tokende kosamba omoni nabengaomona mamale baya nayebi makambo omoni ndeko ya mwasi na yo obimi na ye nayebi yango kutango modeni nango oyomela oyeba makambo osalaka te noko yango makambo nayebi na ngai te nzambe na likolo azomona nga mama na nga yo loba na vérité kasi na kati ya ndako ofiolaka ndako ya ngai ke libabe oyo libabe ofiolaka ye Enes, le peuple a dit la vérité. Solo la kasi, oyebi nso tunanga ndenge ezali tobima no wa na ndako yanga tala mwana oyebi na kopasolo pena mbebo na mbate ndenge obebisi répétition na ngai oyebi obebisi répétition na ngai yo kende nga na mwasi na ngai libala te traité makambo wana bongo te mon père, je te reste. S'il vous plaît. Oui. Depuis que tu es ici, oui. On a respecté yo. Ok. Mais ta décision, je suis contre. S'il vous plaît. Yo kanga. Na aidé yo. Na aidé yo. Na aidé yo. Parce que à tous ouanga no komi ma sa. Na yebi ngoti. Zela nan yo kaka. Omoni likambo ezalaka oyoki. Attendez to sola no bono yo ko so masa. Ngai. Mama, bana tongo kuta ta verre moko na tikoti. Le bon ngana ko sarate na ko wangana te. Soko zo ko échapper wana eza yo mais ngana yo ko so masa. Na ko ko tata 4 personnes bo yo ko zo ko ça so masa. Na melongo wa. Ya kasina lobi o melo mela tenga na yo ko so masa. Na meleka ji avant na ye boye. Problème ezati. D'accord. Problème ezati. Problème ezati. Ata sono mna ko 3 personnes ba yo ko so masa. Ba yo ko so masa. On a pas de solution. Na ko mo pema. Monisiko. Ok, d'accord. Na lobby boy. Na lobby boy. Na lobby boy, hein? Mana yo ka. Masanga. Ndingo melaka na niveau melaka. Soko melaka ngwezaka excès. Oyeba mambo salati. C'est l'idée. Omoni ngai mama wecho. Tala ngai tika ya fata. Omoni nga mama wecho. Nazala victime ya foyer ya masa. Mon père prenait l'alcool. Ma mère n'a sa ma belé. Vendant sa botte. Son papa n'a même ça. On appelle ça même témoignage. C'est une histoire vraie. Et puis cette fille et ta femme, bah ça victime de l'alcool na yo. Au rendre compte te. So ba la mission na tongo makambo yo sala ki onji mati. Oye bate. Tellement ils sont annexés. Tu peux imaginer, au tika là jamais qu'on couche moi sinon normal boza à l'aise au couche quelque chose en cuite. Et puis au katake bila motika la mtakala. Ceux qui ont lobby en gote, mais c'est au kitami qu'on a besoin na quartier place aux aïbos so ba témoigner que ça là. C'est-à-dire oh eza zemzem kenda aliboso ils ont asimate. Ceux qui a lobby que yom to viola qui est 3 fois. Makambo ne se sont enregistré l'état ça yenda ko justifier biso que yundo za papa mwana est responsable à ça la rani na kata makambo ko etika no masanga papa et que no wapi au construire foyer ti obota bana na sa alcool tu penses que ti obano bota bana no penza boy bana no ba okolaboye ti baba ndo mona ndenge yaka na ndako kata mama bango bilamba ta yo moko ya to menasa mama bango na kata chambre. Pour bimana ye.
Est-ce que on a venu que lingo pe sa ba non bota lobby? Eh mon frère, la seule solution est il faut qu'on fasse dans la famille. Parce que n'engue baza boy baza pe na famille na bango. Ata ko banyo ko la bango, ba famille bazali. Ata moko alinga bango asangite. Yo pe na part na yo famille ezali. Oli obo yara maman ko te. Ça va, bo batela zemi, tozela mwana botama. Soki elonge bimi ya yo, malamu. Soki pe elonge bimi ya yo te, me ya solo baka mwana za ya yo, ba testa DNA koma nango pe kita pris. Oh maman, soki elonge bimi ya ngati ndeli na kondima ke mwana za ya ngai. Ah, oyo kinga te Yo kina makila pe justifiera ko sa ba examen wana. Mais auto te ya yo sikoyo, famille na bango ezali, famille na bino ezali, bozonga na famille boke kosolola. Soki boza na besoin na biso poto ya ko assister bino, mais to ko tindi bino nde na famille bozonga na famille parce que moi non il faut ba protéger. Moi non azana libumu to koloba te po yenda za bwaza ki na ide olongola zepi. Est-ce so boti? Namte. Oboti namte. Kasi moi na liboso ye wana ti. So okoluka makilango esopa na ndenge ata la forme nyonso tout oyo mwana yeli. Protéger ngo kaka. Hein? Merci pour le conseil, maman. D'accord. Ko tika mwasi na yo ko brutaliser ete. En tout cas, moni dozo meli sikoyo. Hein? Oeza sikoyo. Ko baksate. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette émission. On doit vraiment gérer cette situation na situation moko pour ne pas famille à la diviser. Bazan la famille, toujours que ça va encore na famille. Le cas maman les kazali, ba famille zali papa mso pas na famille. Bazon la famille so ba singa intervention na biso tokoya. Et vous allez mala on base solution. Autopé ça va conseil ezaka ke ba boko la mwana abotama. Vous allez mala après on va voir le cas pe ba balani penan de comment citer. Tokoya conseil après tant mwana abotama nde toye ba oyeb sa bango nini pe pour l'instant tikano madame na soga bia kangi biloko ne azonga non pa na bango permettre nanu bakanda ya liboso wana et kende nanu yaya faut zonga la famille tu dois d'abord rester na famille pas maman les que vous soyez bien pour ne pas déranger relation ya grande sœur na yo voilà bande ronyo so boli ko mela masanga po na nyoko la basi na bino botika éducation abana ezo beba et puis bandeko baza na kati ndako na bino boza ba victime conseil na ko pesa ka yango wana bamsuba ko loba mama weti alcool epexami na bible te bamsuba ko loba alcool balobi mela ko langwa te mais tant au comité na niveau lango so reconnaître même pas que coucher na mutu wane komi lisumu voilà so Christ azonte ngala bino to kutani malasi que Dieu nous bénisse merci. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marais. Bon sang, petit frère. Le matériau, des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou-Wenze, un grand marché proche de chez nous. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.